Bon ça malongeza ngote classe na 4 na ngoso ki na texte na ton na zimbo na lié. Côté kilino côté ki pondu ndunda et puis nartoni. Non texte libolo. Au texte nini? Libolo. Wana ozora ba combien? Ah, et belé personne te côté bien mon bien me paye 5000 5000 francs congolais kao. Wana okindaka nzoto to avec préservatif. Ah, nde sengela nde ayela. So ya eli nzoto. Tokendela ka bo poso. Kana 5000. Yebisanga boki poso so maladi. Ah, nzambe moi bien bande mboka ngo ekendele. So ce que c'est bon témoin les a. Nzambe moi ebika batela bisoka. Et moi ebi mama okendela. Siko na butu moko ndenge bosala mamu na bino ebetela biso nanu o préparera ndenge nini po bima okendo rode betela biso na omela na bilo nini o préparera ndenge eza neti match o préparera ndenge betela biso nanu so to komba pourquoi na zitrama na boaki ata 800 na boaki so pe senga so pe ma eza so pe ma eza otezate na lati bilamba o esengeza o eza na lati na bimi na ki so me ba trama na ba nina na sa ba kuti na ngala na e ba ngiloti passe pe na yoka ngati. Donc tramadol ezaneti donc ezaneti drogue. Anet me lo modo e bung so me modo la ngwe na ngai. Wana time bali ba salwe belo yo capacité. Na yoka ngiloti. Sko yo linga ya miketo ya minene. Mike poani. Quand il y a un fond, on a un qui est simbaté. Ça va mener dans la pierre, qu'on a fait dans la cangam. On dit, ça me fait aucun lot. Ah, non, on dit qu'à Osakana. Au lobby? Non, on dit qu'à Osakana. De Yolingaya. Et minen dans la pierre. En soi, aux âges, non? Ah, 16 ans. Papa na maman. Na via libanda o salaka. Balukarata te babenda yo zongandako. Pas so d'abaya ningai. Quand on peut bon exactement sundola ningai sa vina. Abaya au point. Bon da mona ande akoma ngai. Sunga bon pe manda on peut même souper le pesate bien pe mbona na PSP. Donc papa ebi ke mona tekisaka. Ah, bosko to sa, mbonga ngo ekende bongo. Na babutu moko ma combien de mbali. Ah, nde makasi na ngeze journée na ta 5 ata 10. Nde na makasi na journée nde na sali. Nde pe ba oyela. Osambelaka. Ah, ndo samba me chika. Otika point. Ah, bonda mode ndo samba njamba ibne bisote na samba naka. Obinzamba c'est nini? Ah, bisote. Wana tu te trompes nzamba ebi bien. Soye bango malinga chika ba view, ba condition ngali ngate. Njamba yebi ngati. Oza sûr que nzamba ndati ndio na view. Na siko. Bosa cha bambo ba makokezala na ba pa ndeto mona ba msu ya ba boss ande njamba yebi bonde bazaba tamba na ba car ba jeep bani mais nga peso pe zala bo même senga ko pe ba view te. Lelo ne oza bo sur mutu mobre abi azoyo atangisa yo otika via kindumba o. Tu es sûr que otika? Ah. Na kina ngondi ma otika mais njo tombe folinga po dans mesa na ngai. Donc otika te. Ah. Na ebité ndeka nzamba mimilanga. J'ai mima kokonzoni que je sali de loin soka abi noko bana yelanga mwana na tangisa yi ou bien pe ata mwa musala morobo otika viana. Ah, wande so na tali que j'ai mima te. Star préféré na nga pa na atika. Olobi? Na atika. Tant que nani? Star préféré na nga lela ya foi moi ça pembe musuni. Take na atika. Na Bible na capote oponani. Capote. Opona capote poni. Ah, on me sala ngapana zala on te sala ke sombala ena pese ndem mbongo izwama. Ah, Bible na lia mateya. Bando bandi kindumba babima na déjà na Nice. Soit kamoko. Au salon déjà. Dans le salon ko. Okande. Moto. Lelo oyo donc yaya concernant opesa webi ke kindumba okozwa sida. Ah, parce que to sani. Webi ke kisa sida ezala te. Ah ba traitement comment on zwa ma so ndé traitement bien obika na. Ah même so bazwa wana balande traitement ndé traitement ndé pas ozalila. Non traitement prolonge kaka ke mutu azala en bonne santé mais o suka okufaka. Ponanga tika kindumba prier nzamba opambola o. Ce que velingo pe conseil et pas conseil coachité. Olobi? Conseil coachité. Le conseil na ngolingi te. Te coach na ngote. Yo conseil na noyoka. Na yoka muto aya vimbi sa base. To tie moral na poka toke ya wande conseil na yoka. Oza sûr? Na si makas. Lelo so nzamba ina sataba e bumba kitisiko. Oza sûr okota lola. Bona kota te poani. Na mamunyo social salia tu es sûr que nzamba olimbiso? Nzambe mo lo ba lole apona biso to boye. Nzamba ba lole apona bata bien, te pa bata masumde ti ba biso.
na sala partout na kushaka na demi bali so pesinga mbonga bien so pesinga mbonga bien te na coucher na demi bali te wana eza ba combien partout c'est ça to banda na $100 $70. OK osala skonde demi bali on ba sala mbala moko to ndenge ni ba sala nga mbala moko te OK ba sala bo to sala bo na partout OK nga mwasi na déshabiller bilamba mibali pe mibale ba déshabiller bilamba OK baotika mitakala bango mibale na omase biloko na bango OK tant na omase biloko na bango sonjoto na bango etelemi OK sonjoto na bango etelemi ena moko nde akobanda kokota moko soka koti asibi muke abimi mususu tuza ye asibi muke abimi ti moko azosiba bongo azosimba nga mabele asala nga caresse oye pe eloko nde ezalaka ya kotelema siko oza mère de combien d'enfants naza maman des enfants basi to mibali lobi siko bana no mibali so ba komi ba excuse nga na temba PD salonde na osepela nango te quoi parce que eya musala soni yo mama ozosaliza ya soni te bo bana bayoka soni nde ya bana nga na kolinga te bana nga bazala badefa nga mama na asala yango mpona conjoncture à vie so vi nange ezala ya bien na kosala yango te OK bon expliquer biso na butu na musala oyo sala na butu boy butu vraiment okobeta combien de mibali ça dépend mimbenga ba okota na couloir ata 50 makasi na nga kaka osala na bango ndenge nini ya bon mwasi na mobali na ndako basala nde non ebele mwasi na mobali azaka na mwasi moko mais yo changer oyo baumela te OK mobali ya ndako aumela mais mwasi mobali oyo alibanda aumela bango nyonso bakota to nayoka bamisusu bakotisaka na mipende epetela biso na eza na ndenge nini oui soko oye na mbongo moke osuka na mipende soko oye na mbongo abie okota na kati ya libulu na mipende nde bosala ndeni tosukisaka na mipende tokangi mipende ti oto eloko na okotisi na mipende yo bulo okotisi yango na serse na biso basi nzoka nde ekoti na serse na biso te esuki kaka na mipende mpo mipende mpe eza na chaleur nango toto mwasi nyonso eza na chaleur nango OK ndenge osalaka mambo okanga nzoto nakanga nanga nzoto te nzambe ya likolo non nzambe azala likolo wi mpo bozalaka expose na badifférent milimo ebele bato ebele oyebeta dame na bango tokanga nzoto nakanga nzoto te wana nde nakanga nzoto te pwani nayebi babiloko bafie ebele bakanga banzoto yo siko okanga te pwani nga siko nga yebi biloko wana te yo ovandaka siko wapi nde tosula ovanda wapi na mwa mwanda OK wa mwa mwanda OK betela biso na mpo okoma lelo ndumba ilo nini posaki ovimi okoma ndumba betela biso na histoire nao mpona okoma ndumba moto akomisanga ndumba ya mwasa papa na nga OK ye nde moto akomisanga ndumba amaltraita ngai OK nga ayebakaki aza mama na nga nzoka nde na age ya 14 ayebisanga verité aya ne mama na ngai te mama mobokoli aza ne mama mobokoli OK continue betela biso lisolo nzoka nde aya ne mama mobokoli na mama mobokoli wana tovandaka bien tovandaka dans les bons mais mpo na ye tellement nga naza mwana mbanda azwaka nga ka mbanda na ye nzoka nde nga na nga mbanda na ye te papa mpe ayokaka nde makambo na ye nyonso alobaka asala elo te au contraire bamaltraitaka nga na ndako bazwa bake etika nga epa paster bakanga nga ndoki na kindoki wana bakanga ndoki na kena na kanga ndoki mwasa papa mutari ayebisa famille papa nanga kenga na ndoki baki batiki pa pasteur batiki nga na ndako ya pasteur tellement na ndoki na vana na ndako ya pasteur nzoka nde ba pasteur pe kilelo balinga omona moi jeune fille ana libela hotel Alexandre Loboko ne na libele so na yebisi famille papa mwasa papa Alexandre na Alexandre Loboko neni pasteur Alexandre Loboko ni asimbelela yo ngambu malibele asimba po sambelela yo oui asimba tango azosambela nzambe batela mwana oyo baesprit baaloba ya mabe loboko eleki na libele azofina oui so nake yebisa papa andimaka te so nake yebisa mama nga na ndoki na ndoki nakomokanga kuna bapaster balingi baviole ngai seke kindoki adiga makasi ya ça ne va pas c'est que na sireni na makambo ebele ya mabe tellement na mwana mbanda ba famille mama na balesanga kindoki nga una famille mama na atikala omelisanga libele te atikala olesanga te mutamelisanga libele soit diseza ye mutalesanga soit diseza ye moi sa papa mais lelo akanyoni oui lelo siko akanyinga ndoki expliquer biso otanga ba classe natanga expliquer biso na option nini pe wapi natanga na mayoko 1 na kati ya mwanda nasuka na 3e petrochimie oyebi petrochimie te eza na mwanda eza option ya pétrole
Na devi na ngape na vie na nga nazala na posa na sala hôtesse. OK. Naza aviateur. Mais le se retrouver na Kindumba. Siko lelo na se retrouver na Kindumba. Ata compagnie on paye pétrole na sala te. O le se retrouver na Kindumba. Na teka. Oteka. Na teka libolo. Lingana nga makata minene ya mike na mona ngo bien ti. Mona ngo bien ti na ndeni. Ya mike zala kitoko te biso lingana biso minene. Ya minene na sala bino ndeni. Sala biso bien. Bien ndenge nini? Oh, bien kaka, musutoki hotel. OK. Toki hotel to beti magoda. OK. Seze munene nde to sipla na. Seze mike to lingana biso nguti. OK, oza âge ni? Na 19 ans. OK, voilà. Osa combien de temps na Kindumba? 2 ans. Kombo? Eritiana. Comment nani? Eritiana. Bosala ba passage na bino, osala na ba prix nini? Passage na nga na banda ngo $5. Osuka na combien? Asuka soko to se mo débat. OK. $10. OK, zaka ni to sumbela mbe. Betela biso nanu, muta ya ko luka bosola na ndenge nini? So lukanga te mama ina luka we. OK. Papa nga peut-être ça passage $5 so kiti $10. OK, $10 wala bosala avec préservatif ou sans préservatif? Na préservatif. OK, sans préservatif pe bosala ka. To sala pi. Wa bosala na combien? Wa to sala ngona 25 000 francs. Obanga ta maladie te. To banga na biso. N'est-ce que ça sans préservatif pour ani? Ba misu balinga ngote. So yo landa client to yo landa état santé nzoto na. Papa biso to lukambo. Bongo so mbongo ememi na liwa. Eza bien te? To mila bakisi. Kisi ni no mila? Bakisi eza ngo ebeli. Kisi nini? Ba doxeza to ba vitamine pesona. Dorsi za kisi nini? Eza kisi pe longola azemi ape kisi ba infection. Infection ele kisi déjà te si déjà la kisi morte o ebikisa o ememi ko na liwa. O comprendre lo no ebiso. Na yo ko papa. O sepilo ke okufa na liwa likola mbongo. Siko cop o ya Kindumba sonja un jour otikango. Na otika na nga melelo na ntene tozi bat ba sunga biso tende nte to tika ngote. Do le la Kindumba makasi. Makasi na ndenge nini avantage ya Kindumba nini? Betela biso no. Avantage na ka magoda. Magoda buluka magoda ndenge nini? Magoda za kitoko moko. Oh, tanga classe. Na tanga na suka na 4e. 4e nini? 4e zimani. Osko 4 classe poni. Pona lela magoda. Magoda ndi 400 classe. Betela biso 400 na ndenge nini? Mama bisa pekisanga mibali nga na boya na ngo yuka. OK. Njete so etenga mbabongisa ngo soutien. Do tenga ma déjà kala. Kala depuis libuma mama. OK, lelo oyo so o sonja un jour po bala. Na bala na nga melelo na nti. O sonja ka o bala. So bali. Bana no pe ba ko bandumbe salondeni. Esanga mo passe mais eza bien. Eza bien na ndenge nini? Vile ba mo ba poni ndenga pe mama na ba na za kiti. De telle mère telle fille. Na Bible na capote po nani? Papa na pona capote. Tiga boy ko pona capote po ani. Na pona po elela magodati. Po wana ngwana sala poto zombo. Na butu mo bu mana ba kombe de mbali. Ata 20. Bo sala no ndengeni. Kama moko bimi. Bo entretenir nzoto na bino ndeni. Kande to sala kaka. Avant to kota net bungami. OK. Après to coach na mubali. Obela avoke kusaba cop na hotel ma bakuba ya bloni ya makasi. Na melambuma. Mbuma nini? Ramadan. Ramadan sala ndeni. Sala biso bien et to pika bien. Expliquez non sala non ndeni. Sala biso bien po eloko na so melong so zana mubali po so chikambali zalati. Donc excita bino. Mais ezani ti omela drogue. Eza da drogue. Lelo koko sonja tato tika Kindumba yo banda ta osambela. Papa. Lelo tene to zivia malamu ten. Boso mtu mwa bia meka ku aider yo potika kop oyo ozana mwana mukie otika. Na otika na ngai. Otika osasio. Na otika. Mutazio ki ovana na ndako ne otika. Na otika. Bino boza mutazio ki ovana na ndako na yo bando bimana mbali na ye. Te na bimana mbali neti. So mbali nenda tantenga na bimana ye. Mais eza inutile pour mutazo. Azula oni so mbali na mekio ke batala so za mutu oyo bako peso confiance alors obimina monte ke bazote conseil ni no pesa bana ndako o balinga baya na via Kindumba baya to baya te baya kaka toza tozela bango baya oza sure aza sure baya
ba classe kuna na simekol ba ki beta maguda bo banda Obel comment nani? Comment nani Richana? Papa na maman baza en vie? Bazali. Oza congolaise to oza brazzavilloise? Naza brazzavilloise. Ah wana kino oza ka koteka. Te atu na pont na biso me pe na Texas pi. Bona brazza kuna. Okimeli nini kuna? Na brazza to kimde ba boma ba refoulé ba kanila ba tatouage au kata suku persa. OK. Ya mama tika ngande ana kisasa. Ah wande oyo sa kindumba. Ah. Ngande o kabola. Tendo kabola. Est-ce que ça c'est examen sida? Namte. Mais obimana batu déjà sans préservatif. Bamsu to bimana préservatif, bamsu sans préservatif. Est-ce que ça la bila santé non? Tokila do hôpital mais ne baloba na na sidati. Nde moyo tikezate. Na elibino kali solo ya kosibana. Papa, mama, elenge mwasi jeune fille azalo kwanga. Ya folinga osibana makasi. Folinga ngo. Kozala teki ngai ngane na bona zananu. Te, linga ko muni ko sibana. Ya ngonde sala bomo, esala mwasa zala. Estu ba fio bokoti daba ndako ya mabala. Bozonga tozonga na mom ke sima. Nde tozaki na amour scolaire, nde tozaki na papa. Na douche école. Obi combien de fois bosibana? Obo sanaki douche école baninga ba okota préfet pas koya se soulager. Mais kangi mutema papa siba kate tchakaka papa zo siba 30 secondes ya siba na douche école na banzela. Mon matite ezana papa kota bingani na bona telemi déjà maman moyeza soute te papa sto siba na ka a suezate. Bino boy ba hotel. Buzaka bana ba venir aussi bana na banzela lelo koti nda kwa libala. Sko bolingwana ya veni ko siba na bono siba na ba veni ba douche école. Pourquoi pour mino na ndako na libala? Parce que ndako ni ba mto konzo azote yondo konzo ndako. Kolo ndako yo mère à palin. Hein? Yonde mère à palin. Bandaka obota mwana moko mibale misato et comment papa soit linga sima omona te Natalia zawana omona te Keti zawana Keti nde nani Keti yaka okuta Keti yokutaka Keti to Keti akutaka na libala mama Keti akutaka na libala Keti nda kutaka na libala kutaka odela papa bo sibanaka. Alors makamusu to kosela bana makamusu za kosela bana ti ton papa déjà yaza na posa ton okiko suka na douche fo benga papa yako nika ngana mukongo na douche fo benga papa mukongo okonika ngoyo mote salte longa papa ndefa nika to papa ayo niko avant nika on entend domi simplement mai to papa niko bi sentiment sala moi dikiana papa tele papa bi mos na ngazali papa ton olika tetelemi eluke ke wapi na liduso mwasi ton ogunza omonde zata ogunza mbona douche osokolati eko delikate koti na kata libolo no premier ko bandi na douche ta musu na ndako banga Ketia mbona douche Ketia parla ndo na douche bomiki bo se pelisanga te journaliste na bino foko sibana na chambre Ketia la na salon yo la na chambre na papa bon mouvement ngako tunde na boyata na salon ta raiso vandi mobali nanga na mobali nanga o papa mama yo okutana na libalati okutana na mbana dato sibana makati ngamo kultu ndo mona na journaliste mungala mama na sibana makati na mbana usaba jeté Ozango pratique eza théorie na pesa na pratique na soko ka pratique to yepa na pesa pratique na l'action de ba sala ba si bana mbali to musubini bo comprendre te boye balika mbo si bana mbali te ezani non oza posa ba papa liara ale la roli banda soso mayele aliara pembeni ya ndako luka baninga babake akanga mbali na kisi te monde azana yakanga mbali na kisi te libolonde papa ko kasuko bimate papa kuma kwa ke musala auta no mwasi nanga auta no mwasi ne kwa ke musala auta la no mwasi na papa na moni ko kete ya longola ta moko poke